Mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oya balingaka sule baoba bambote belé bisika biso bizwi bino bandeko nanga bozana sengo bozana se ya sule baoba esika mupepe ya malamu bandeko nanga ba bonsoir ba bonjour ça dépend ernini okozwa temps ya kolanda sule baoba vraiment ba yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo ba shalom na ba homme de Dieu kalate tozo zongela bino ba homme de Dieu boto bondeko na bandeko na biso ya catholique to bosani pe te ba salam ebele na bandeko na biso ya ba musulman ba salam alaikum bisika biso bizwi bino ba wana baza bandeko na biso vraiment toza kuna to wana esengo ebele ya ko souhaiter vraiment ba bonne chance na ba bonne na biso na ba oyo nyonso bazalika ko s'abonner na sous les baoba vraiment bozala na se ya makila na Yesu nzamba lola alekana ko batela bino vraiment bandeko na bino wana boyebi mama leki na bino oyo bolingaka mingi la danoise oyo yaka ko lamusa ba conscience na kati ya bandako na bino vraiment bozala déjà ne sengo toye ko lamusa ba conscience na makambo etali église na ba comportement ya ba mama na biso ezali vraiment ko sala soni na mawa yango kaka biso toyaka bandeko na ngai lelo to kolobela likambo etali mwasi oyo bomoni ye déjà na sina tchaki ye na site na ngai alobi azali mwasi ya mosali na nzambe soki mutami bengi ke azali mwasi ya mosali na nzambe elakisi ke azali mwasi ya pasteur ou bien azali mwasi ya ancien na kati ya église ou bien azali mwasi ya protocole donc azali mwasi oyo azali na ceinture ya basali na nzambe mais bokotala comportement oyo ya ye bazali ko filmer ye oyo a filmer ye azali ko benga ye na kombo ya se da boko yoka bino moko mais ebengela zoko benga ye ezali ko lakisa te ke wana azalaki yende papa pasteur ou bien yende mosali na nzambe oyo ye azali mwasi soki ezali ye gloire à Dieu mais soki ezali ye te ezakara pasi ebele vraiment na makambo ezoleka vraiment na kati ya ba famille na biso mais ba mama batata bandeko ba oya biso toye na biso ko solola ka ndenge na yebisaka bino na kochela bino video wana kalate bokomona yango vraiment bozala branché voilà na cheli bino video suivez. Tu me prends comme une sale pute là, elle est baisée avec toi tout le temps. C'est ça que tu me prends. C'est que faut-il comme ça, maman semble là. Non. Kosam là tu es en deuxième position parce que na prié à oui. C'est Kosam nzambe batchaki na première position. Non, na deuxième position té. Mais non le bandi na yo. Maman, qu'est-ce que je fais maman? Parce que yo ngangati. Mais na sali nini? On ngangati, tu vas me passer là. Mais il y a quoi? C'est là. Oui. On nga classe. Na ebi ki non ngano. On moni on sait que l'homme c'est passé. Ngana na psa des trucs tu te trompes. Parce que la chose c'est dans la lamba ma sokote on ni mangati. On doit classe le kutaka. Non, voilà quand même ben ma sokote tu te trompes. C'est là. Na ko ça tous les bêtises dans le monde mais comment sentir ça comme ça dans ça. Ah. Yedi. Lelo simbi vert, et ça péché te péché. Et ça péché. Mais pourquoi tu fais? Non, ça péché mon consciemment. Ah, Zambé. Non. Là, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Non, Manda. Non. Là, il faut arrêter.
bandeko tozongi lisusu bomoni video et puis na kozongisa yango na ralenti nango nyonso et puis na tia ba commentaire bolanda vraiment bien bandeko nanga bosili koyoka ndeko na biso ya mwasi ndenge nini na conversation na ye comportement nini oye azali nango bandeko nanga ezali pasi basali na nzambe ba mama pasteur bandeko nanga babino o bozali attaché na ba mama pasteur na ba pasteur topekisi bino te bazali basali na nzambe mais boye bakusosola esika nini bozotia makolo ba bénédiction na ba malédiction nini bozali nango botala oyo alobi azali mwasi ya mosali na nzambe mais azali na bière azali na masanga oyo ye azali komela eza masanga oyo biso to recommandaka bino te na sule baoba pona biso na sule baoba tolobaka koka na whisky muke bandeko nanga jamais koko languisa yo ndenge mwana mwasi yo akomi bilobela boyoki ba bêtise nini azali ko solola na yango azali ko bimisa ba moya minene vraiment bandeko nangai o esali pasi et puis ba filmer ye ba tindi yango na media bandeko bamaba tata bandeko na fungola na parenthèse moko avant na zongisa lisusu video ya mama na biso pona to analyser yango bandeko bomonaki ndenge na salaki video ba analyse o elekaki na ndenge ba fingaki mwasi moko awa na kati ya mboka Londres na ndenge mobali asengaki pardon na ndenge ekendelaki mais bato ebele bakomelinga ebele babenginga balobila danoise pona nini o retirer ba video wana ba mama batata bandeko ba oya biso bolandaka biso toyaka na liboso wana na kotaka na bandako na bino te nakendaka kosenga bino ba video na bino te lokola video ya mama oyo mama mosali na nzambe eske nga nasengi ye video na ye nasengi ye te ekwei na kati ya media ngai na kolekisa yango na kolobela yango pona nalamusa conscience me nga nazali kosenga sikoyo na bino batu oyo bozokende kosala babosoto na bino okei kobebisa nzoto na yo na bibala na bipesa epai ya bamibali okei komitika boye koloba bilobela na bakwiti okei kosala babetize oyo kosala soki ekwei na media biso bata media tosengaka nzambe merci soki bino boyebi te tango bino bozoloba yango makambo nyonso ekomi kaka media ekomi biso siko prière na biso ezake nzambe abimisa makambo nyonso elekaka na bandaku ya bapasteur na bandaku ya bamarie oyo baza lokuta ya bato oyo nyonso baza na bazomemba bosoto na kati ya communauté oyo ezosalake moye biso peuple congolais ba avancer ezalité biso sko prière na biso ezalaka ke nzamba bimisango na media pona biso to ya kolamsa conscience eza prière na biso donc biso na bino to sala prière moko te yo sambela ke nzambe sunganga bozoba na longo na buzoba parce que soki na lobby na sali buzoba batu ya media lokwa mama leki na bino akosambela ke nzambe bimiselanga buzoba wana na media pona ngai pe na ya na lamusa conscience na ba oyo na ba kweleli te pona ngala danoise na yaka te awa pona lamusa conscience na ba oyo ba kweleli okei olongoli bilamba na yo pa mobali moko boye abandi kofinga yo ubi okei osali ba bêtise ngana ya kolamusa conscience te na kolamusa siko ba oyo nanu bakei te nde na kokebisa bango na bi bomoni moninga ndenge asali bomoni ndenge asambwe bomoni ndenge place esukeli ye voilà tala biso skoto ye bino bokeba ba oyo nyonso balobazo mona ba bosi botalaki yango me bozo solo bakakala dano Espagne olongoli bon na longoli yango kapona respect à ba maman na bon je vis seulement que ngape na za maman mais je ne souhaite pas et je ne souhaiterai jamais même moi no yanga bien koko nanga akweya na ba problème ndenge wana yango na longola ki yango vraiment bozala toujours branché o ba mona ki ba moni o ba lamusi conscience pe bo lamusi bozwa pe conscience wana bo transmettre ngo et pai ya ba oyo ba mona ki te parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh nga na bete ki lisole pas camarade nanga mais camarade nanga ici koyo
amonite quoi yo pesa yende conscience bande konanga la musa conscience pardon betele lisolo en tout cas ezali nango eza bongo mais ngai toleki sikoyo na saison mosusu oyo ya mama na biso yeyo sans tarder tokolinga to balancer yango et osala bien vraiment bande konanga bomi batela bomi batela bande konanga vie ezaka moko soko mi bateli te nani ako batela yo vraiment to mi batela malamu si vraiment bande konanga na uto zongsela bino lisu bolandi e umeli nango te ezaka séquence boka muke bino moko bomoni ndenge ndeko mwasi azolobake azosala péché bomoni azali mwasi ya mosai na nzambe ebimi na munoko na ye moko mobali na ye pa azalaki wana kolanda yango bien ko analyser yango bandeko nanga wana za mobali na ye parce que yebisi ye kalobi omoni ke yo kantsanga na kosaka yo soit baza ba fiancé soit baza déjà baza ba marié mais bino moko bomoni ndenge mama pasteur parce que batu pe belé ba mama pasteur e belé ba koma pe ko tshela batu maboko bango pe bazwa o azo soutenir mobali na ye so mobali na zate mama pasteur mutako ako prier ye mutako teya ye pa ko tshaba batu ba maboko bande konanga yo kei epai ba ya mama pasteur ya boy balobi on donne que c'est qu'on a yebisanga ke mama pasteur ya boy akopesa yo vraiment nini na vie na yo donc akopesa ka molimo akwiti akopesa yo molimo ya kwiti bande konanga bon bobo sanate bozana se ya sule baoba kande na yebisaka bino mwa kopo ti kopo café kopo mai bande konanga whisky muke kolangwa lokwa mama pasteur te parce que okoyoka mate ya bien te ya sule baoba vraiment esalaka bien epesaka ba tokos moko na kati ya nzoto bande konanga tozaka kokento kozana biso mulaite na lingaki penzaka na la musa conscience bande konanga botika kozala ba esclave ya ba mama pasteur botika kozala ba esclave ba pasteur na bazali batu lokola bino ba sambela kape lokola bino olie kutu ozala esclave na ye bolinga nde bokoma kosambela nde mingi bosambelaka nini botiaka nde mingi ba pasteur na bino na ba prière pote l'air bozo tambola na bango tango bango bazo prêcher bino tango bango ba otela bino mama boko bande konanga bozwa bénédiction ole bozwa malédiction parce que so maboko na bango eza salité l'air bazo tia bino ba maboko bo yeba ke ba bandaka ko transmettre bino bo soto et puis boke bakopesa ka mutu na ona mutu nyonso mutu eza central eza o eloko eza vraiment na nzoto na biso eza na misu eza na matoyi eza na oyo partie essentielle makasi eza mutu ale bino bokamata mutu ozoke kopesa pasteur asimba a prier pona yo bande konanga eloko azokitsela yo yebite to komi vraiment na tango moko tozo comprendre te eza tango moko ya pasi eza tango moko ya compliqué na ba chantre na biso bande konanga bosala attention bino moko bomoni to kota mwa muke na ndeko na biso mai kalamba chantre munene ndenge wana me balobini aza ekobiste et puis eza ya lokuta te makambo bazo lobela ye eza ya lokuta te bande konanga so bomoni baye kosambisa mutu moko na net bolo barate ke ba koseli makambo bo examinaka ba écriture bo examinaka makambo na bango okomona vraiment ke bazolo ba vérité bazana lokuta te lokwa makamba Mike na biso oyo na mwasi na ye premièrement bazana ekar ya munene yo mosai na nzambe mobimba olingi kotika coutume te coutume elata yo ozwi biloko ya coutume na bino de bolinga kobala na basi ya bana mikie okei obali mwana muke et puis bande konanga balobi ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Comment yo mutu mobimba ovandaka na Congo mwasi avandaka na États-Unis bande konanga bofungola misu bato nyoso bazwa kobala bino pona bazwa ba séjour na bango pona bazwa yebi ke na kobala ye
akopesa nga mukanda na boti na ye bana après akobaye na ye ye moko kolemba neti mwasi na ye wana alembi na ye kaka kozala seul na âge na ye wana soki aza même pas na 25 ans ale yebisa ngai akokoka ndenge nini avandaka ba 2 mois ba 3 mois ba une année et puis amonaka ba photo ya basi mususu bazoko publier na bimaki na ye na salaki na ye boy bandeko na nge eza pasi batoyo baza wana ba chantre wana bazali kaka lokola ba musicien nyonso mokili bayembaka pona ba gande pe na bango bayembaka pona nzambe te paso bayemba pona nzambe mbele bafutisaka ba concert na bango te et puis botalaka ba clip na bango bomona ke balingi nzoto balingi kolata balingi ba voiture chère balingi kosala ba makambo na bango au contraire Jésus abotamaki na ndako ba meme oyo alingi Yesu il faut asalani il faut souffrir hein balobini le royaume de Dieu appartient aux pauvres ba pauvre wana balobi pe foza mbongo na pe foza la modéré ceux qui paient les qui ebele pesa la ba pauvre pesa ba o bazangi comment tu peux t'enrichir yo moko talaka ye mike ba clip na ye ba voiture azo louer ba clip na ye komona azo sala ngona ba païen na ba to théâtre donc bande konanga eza pasi bokeba banzembo mingi tozo yemba oyo bozomona kekeke bazo yembela nzambe kombo nzambe et puis nzamba lobi to tanga kombo ne pamba pamba te tango mutu azo pekisa na biso ke to tanga kombo ne pamba pamba te est-ce que ça d'accord que ba yembela ke banzembo ba chaka kombo na e wana ezakaka d'après sous les baoba sana ezotala ka ngai parce que ba trop c'est trop na makambo oyo ezoleka mais nazo kape bandeko ebeba ocha ba commentaire makambo na bino comme kana ba réseaux sociaux bandeko na ngai obino bo ocha ba commentaire boza na 21e siècle boza na ba tangwa kala te pono kamwaka o likambo ebimi na réseaux sociaux eza normal même na ba famille ya ba mindele ezobima même aso po landaka ba américain partout eza na ba réseaux sociaux eza soute bandeko na ba congolaise bo kamwaka o tosito lembi komona ba mitakala batu na ba réseaux sociaux tosito lembi komona makambo masoko lembi kangami sukotala lisusu te wana conscience no c'est l'amour qui vanda kende la bibliothèque kende ko zo ba livre banda ko tanga ba livre yo ko tala ka susu ba nini ba internet c'était o kope ko kota na internet o kote pe na média na média congolais te o tali no ya ba mindele ya ba américain mais ceux qui lingo tala ouais ba congolais o komona vie na biso ndenge tozo memango na ndaku ekobimaka ka libanda parce que ceux qui buzobeleki eza wana tango ezobima libanda pone la musande conscience ya ba oyo baza bazoba tozongi lisu likamba ba mama pasteur bo tala lokwa elenge mama pasteur boy ceux qui mama mosai na nzambe aza kolchelo bi nzambe na deuxième position ale yo okozwa ma beba yo bo comme l'église chaque anniversaire ya mama pasteur tala ba cotisation bo chela e bo sombeli liputa super bo liko ko laisser na restaurant bo zali ko monda neti na ebite soki épouse de Jésus mais nandaku na bango batala ka ba film porno yes ko tanga moni mwasi nazomela masanga bino mobo yebisa ngai mwasi wana za na kuita zomela cela veut dire balobi nandaku pasteur bière ko kota te ba pasteur ko sabino soka ye na ndaku na bandi ko tala moni okala ba armoire na yo o tia mwa whisky mwa nini bo abandi loba ezala ka bien te mais botala na bandaku na bango msiko mama wana masanga na zomeleza whisky azyango wapi ye na ndamusa na nzambe na kata ndaku na ye mwasi na ye asomba ba whisky ye moko pa melaka papa wana pour ceux qui amelaka ngote akokai ki ko accepter jamais whisky ekota ou bien bière ekota pour ngana yebi basai na nzambe babanga nzambe soko kepa na bango masange ekota raté mais botala mama pasteur azomela. Cela veut dire que ba mela kabatala ba film porno et puis moi ça zobimisa makambu ya mabe ke yolo baka basala kanga ina sima botala makambu mama pasteur azobimisa bande konanga na eka kolamsa bino conscience soko ke une église sambela mama pasteur azaka mutu lokwa mutu nyonso komiche
na raya liboso te ebele bokomi ko bosa na kutu nzambe bokomi ko tia ba pasteur lokola ba nzambe bokomi ko tia ba mama pasteur lokola ba nzambe bande konanga baza batu kaka ndenge yo na ndako na yo soki mo pozaka na compréhension na mobali na o yeba pe bango pe bazaka na compréhension soki yo pe mongo na mobali na o bozo rappele msusu mwa koka na bino boche mwa whisky yeba bango pe basalela kango bande konanga baza kaka neti biso kutu bango banyokolaka biso bakoyebisa biso bokota na bagene ba 25 jours ba 30 bango moko bakotaka te o bakotaka baza muke bondimelanga na oyebisa bino bondimelanga biso nzamba permeta biso toza lokola ba Moïse tozala pembela ba pasteur a minene tozala pembela ba mama pasteur donc to nzamba tindaka biso na école to kota to monde siko tozo kolamsa bino misu malembe bande konanga bo partager bo s'abonner belé na sous les baoba bo partager ça la ka bien besoin encourager ba commentaire na bino et ça la ka bien bande konanga to tia ba commentaire to lamsa conscience na biso boke ba faux pasteur ba komi ebele surtout na ba réseaux sociaux na ba Facebook o kaka ba pasteur bazo sengo ba mi lobi okokomela e komi tinda offrande olingi prière boye sala boye pesa offrande pesa ba maka ba mbongo to ozwa na pasi ale banda ko calculer budget na yo osomba bo futa ndako boyo kende boye o bandaka suko tindaka abandaka ko pesa ko ba prophétie ya mabe ya ko bangisa yo bande konanga jamais ba pesa ba prophétie moko malamu oko kaka keba mwana na yo na moni mayele komu ko dimine keba do banda vimo bimba yo soko kotina bango neti kutobela ka attention oleba memelo kimia bako yela yo mobulu bokeba na ba réseaux sociaux bokeba na ba pasteur ba réseaux sociaux bokeba bande konangai linga pasteur osim omona na miso simba peye opesa pe mbote ba pasteur obomona kate bokeba na bango pa boyebi kati na bango te boyebi na simana bango te makamni basalaka wana ezakinde kona bino la danoise na ya kaka pona ko lendi sabino na ya kaka pona ko lambusa bino ba conscience vraiment bobenga numéro na nga ya téléphone ezawana bobenga naza dispo pona to partager na ba sujet nyonso boya nzamba lola azala na bino vraiment ezalaki kaka moi tamoko ya muke pona kokolamsa conscience ya bandeko na biso ba oyo balingi église makasi topekisi binote il faut vraiment bolinga église mais kozala esclave te eloko tozo kolamsa bino bozala ba esclave na bango te ba pasteur na mwasi pasteur bango nde baza ba esclave ya bandimi mais bandimi bakozala ba esclave ya pasteur te bango nde baza batia bango wana pona nde baza lokwa ba ange baza ba esclave na biso ndenge pe bango bazali il faut ba nyoko mapona biso faut ba gêner bango ba pasteur faut ba gêner pona biso yo yebisanga soki yo zobela oko gêner ndengeni parce que ndeng nzamba lobike maladie forme ya maladie oyo ebimaka na ba jeune prière alobela kiango bango ba pasteur bango ba mama pasteur bango nde bako gêner pona biso batamasumu bango nde baza esclave na biso lelo mokile baluki biso tokomba esclave na bango bande konanga bobima na esclavagiste ba pasteur ezoko freiner mboka na biso ezoko freiner makaba mabala na biso o yaki na libala na yo ya bien na kati église obimi na église wana libala panzani o yaki na relation na yo ya kitoko na kati église o koti na église obimi na pasi na kolela o yaki na vie na yo na respect na yo metango koti na église oke ko pesa vie na yo et pas mama pasteur neti mama pasteur ya kwiti boy o pesi penza vie na yo papa pasteur aloba makaba ba mama bo sola na mama na bino yeyo mama o ya kwiti ya modèle o to moni bande konanga epesa bino leçon tango yo yebisi makambo na yo yebisanga azana temps alobi nzambe na deuxième position sikoyo ko yebisanga akosambela o tango nini akoloba makambo na o tango nini ba mama bolamuka bande konanga eloba bokechu l'air est grave bolamuka bande konanga bo telema bo fungola miso bo yeba partir alelo ke ba pasteur na ba mama pasteur baza ba esclave na biso bango so bandimi musala ona fo ba nyokwama fo ba leka na désert Jésus a nyokwama ki pona biso Jésus mema ki masumu na biso bongo po ani bango baliko mema masumu na biso te bango balingi biso to mema masumu na bango biso to mema ba
pasi na bango to banda ko supporter bango to lesa bango to latisa bango bande ko nanga bol fungola miso bande ko nanga kanisa bambule belé ba mbongo nyonso yo bebisa pour l'église yebisa ngai soko zalaki nangola msolo ngako fungolisa ta orphelinat tala ba orphelin tala ba mindele ba edaka biso ba to biso to ye to ba social to lia ba mbongo na bango mu koloni biso pe to ko sa ta social na mboka na biso parce que to poni classe moko boy to komisa bango ba riche mais tala makambo lekana banda kuna bango ba kwiti na ba kwiti bande konanga bo fungola miso wana ezaki la danoise vraiment botika la malamu boko mona nga kala mingi te lobby déjà naza debout pour na service na faire service na bino boyo kindenga na yebsaka bino ke simple servante na bino simple esclave na bino na yaka pona bolam sa conscience est-ce que ngale na yaka pona bolam sa bino conscience et lokoni ya malunga o nga na singa rabino vraiment bande ko nanga nazo senga bino kara boss abonné et ko sala bien vraiment botika la malam kimia na kati ya mabota na bino ba love bisika bozali mwana suka ba famille banza bisous bye.